La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte nanga na chaîne de Santivi, la collecte nanga na chaîne de Santivi. La chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. iPhone abino 12, iPhone abino 11, tu as Samsung abino 40, 40 pe bimi 40 20. Donc tu as compris nombre te na komona Yesu tika te nsamba lola sala biso bolamu yo mto 8 ans ya kotala biso pendant 30 minutes, pendant 20 minutes et mo pe ya to legisa pe inedite mais au vanda kawana. Yo na bi merci mingi na ba mourir na nga tika te nsamba lola asala bino bolamu. Oyebi kaza mutaliboso na chaîne na biso tali mabia Star TV, balobi émission na biso eza ba kwa Angola. Tona ba émission ba kwa Angola ngo ba ke ba congolais na bangolais na ba congolais ngambu biso tozali mutu moko na sina lobi eloko place wana yo ba bika ki bande konanga likoni moko epelisaka moto te tozala beta support na bino ba encouragement ba critique na bino ba cadeau botalelo la Star Life isalito ya ba bi ba mourir nanga baza ba mourir nanga baza puis quoi donc tozala beta ba besoin ba cadeau na bino sans oublier bande konanga na pesi mbote nanga bandeko oyo ba soutenanga de près de loin na pesi mbote na Christopher Songo ba bi mobalo azanga ke loko te na poche ne vedi sa bi la Star pesi ba détail à banque na 11h05 na 11h06 na moni moi eloko koti na 4 nzamba lola selo bola na madame nous peso zali sans oublier na pesi mbote nanga balobi na la Mazambi babi raya kitendi vedur hein na kata Paris babi Nicolas zo chauffer fort moi yango bimba kitendi kezo bimba makaka na pesi mbote nanga babi na JCM à des boss babi papa responsable motema ya Auréline Meya sans oublier na pesi mbote nangai balobi na dadi Ilenda na kata France na pesi mbote nanga balobi petit frère de Jésus Yassimi na pesi mbote bande kolanga lelo bomoni nazali ngai mote nazali na ebite so na rubenga nani yemo kwa se présenter. Coucou à famille à la Star, famille à Mabia Star. Et puis si nombre te partout boza nga via bato ebe ba na kombo ya via la belle. Pourquoi via la belle? Pourquoi parce que na sala nyo surtout kitoko. Donc on nyo surtout nzambe akela ezara kitoko. Donc nzambe pasala nga kitoko. Yamana nyo surtout na sala na maboko nanga ezalara kitoko. Ndeko na mwasi maman na bino leki na bino donc yaya na bino via la belle yo na kasa la Star. Merci beaucoup bande ko bolobi ke boyo ki a le bel ali vie à la belle un peu bezo mona mbebo na e kaka bezo mona lèvre na e balobi meza na mokolo na ngo kwa super na ngo mai butu na mo ya zali babi tala kaka ye pesa za to pesi ombote mingi babi lelo to zali suko sola so bande ko na ngai na émission ça ba Angola et leur sur na bande ko na ngai ceux qui osana besoin d'assurance maladie assurance à vie quoi c'était bande ko na contacter toujours Mabia Star TV tozan to repasser bino numéro ya ndepso Yannick assurance mingi bande ko so ba benga bazo tu na ngai sur les assurance à vie oh la Star liwa et so ko to benga liwa pembe no bande ko na ngai tant to kufa to yeba ka te na poto ale bande ko na so za assurance à vie te ozana assurance maladie bande ko na ngai ezali ma un peu bizarre surtout biso ba mama ya bana papa bi kada responsable ozali obligé à cause assurance à vie na assurance à maladie pamba to mo bande ko na biso ebele bazo kufa tout moi ba liste à côté ça bande ko na ba biso ba 5 € ba 10 €. Hein et c'est encore comment peut ça va tout stress mais ceux qui peut que na ma sungi ngana yo to za assurance na biso à vie oyebisi bana na yo bande ko na bana ba ko mutu paste mu kono ba ko na kimia nyo sa tout to boite contribution esunga biso ete ke ba africain ko sur comme ça na mai mu kola musu papa vandi na sebe mama vandi na se mozo aider moi chocolat moi moi jus mais ça te ke rekundela rabatu bilo kanenga ba fani resina on peut musu bande ko na yo mona ke bando te ke fani resina na Facebook même pas 500 livres, même pas 500 €. Pourquoi tu as mis ça, nous autres pas si bon, tu as un poteau, ça poteau il y a qualité, ça poteau à sika. Assurance c'est ça même pas 100 livres chaque mois. Et ça na c'est à 100 livres. Ce que vous avez à 50 et ça carayo.
yo ba ndeko na ngai bo benga Mabia Star TV na kozanga te ko passer le numéro ya ndeko na biso Yannick bande ko nanga lelo to sukolo ba moya loko na kata Mabia Star TV to ko solola eta ke ba mama pamba te to zui ba fil ba ke belé ba papa ba benga biso ya to be honest yango moni la star mingi azalanga mingi ya ba papa ba mama bozana bino me ba papa belende bazo benga ba mama pe belé pe bazo benga merci beaucoup na soutien na bino ye bande ko nanga lelo to ko solola lisusu lisolo oyo ezo concerner biso ba mama to biso ba mama ndeko nanga la belle azali mama pamba te azali na bana manuka taza aza mwana na ngai ngana obengi mwana pa mataza age mwana mwana ngai liboso mais etaka za na bana azali mama lokola ngai yo mo lelo to ko solola comment tokoki ko maintenir nzoto na biso comment tokoki ko zama nzoto na biso pa mate bande ko nanga soki tant tozala ki ba jeune la belle to bande émission na biso tant tozala ki ba jeune o mona ke façon tozala ki nandenge to komi lelo ezandenge morote tant que ba jeune muso peut être moi que dans nyon sa tout aux aura craigné au chaka nyon sa tout aux aura poudre au chaka mais tant to boti ba craigné comme moi ba moko tie ba moko o tiete yo mo to so la ta ke na kati na biso ya nzoto yo mo to so na kati na biso ya nzoto ba mame beli ba zo ba te ke tant de zo bota ba nzoto na biso e chanzaka siko eta ke yo la belle na moi mukio maele nzamba pesa pa matabi ke la belle le baka oza leki me oza o balba ke mwana mukia betara mbunda ba mikolo pe ba binaka donc oza na sagesse mo makasi kati no en plus nzamba solo grâce au ebi moi mingi oza na propriété makasi mingi kati na yo mona zongela ka mingi makaba propriété na zongela ka toujours epa na yo pa mato tozo sunga na toujours ba mama et que ba mama ba boti nzoto na biso e chandaka ndenge ni ezala ka ndenge tozalaki bien et ça la ndenge ni merci la star. Les bossons on a un loba émission où tu as sans tabou. Voilà. Parce que tu y a biso tu as trop tabou. Mamsu to lingolo belate. Parce que marambo to lingolo belate wana. Ya monde muteze boma. Yango se boma na ba jeune fille, na ba tante, na mama yango muteze boma biso. Donc tu as na sans tabou. So moni ke mama oza na mwana mukaza pembeni ya comprendre lingala et tout et ça la bien ce qui azama musika pe ça. Voilà. Yo ba bande ko na ngayo mutokoti okoti la like vidéo tu moi commenter ça la biso bien okoti like biso te ya tana matama la belle c'est noté na ki kuma la star tsaka ka j'aime ça la ngabia ngabina za ngam tabolingo ba bi papi chess comme okonzi ba bi la star za tabolingo bota j'aime na ça la biso bien le bano mama nzoto na biso basi échange ka vraiment après kobota donc ndenge tozala kana bolenge soki nanu mwana abimi na kanali wana te so non mwana abimi na kanali wana te nzoto ezaka vraiment différent makasi pourquoi parce que osali nanu save na yote osali nanu prave na yote ça veut dire que kanali wana ba masos nango ba mas no so eza ba muscle nango eza makasi elembi nanu te ya ba oyo pe bazana nu ba jeune ata nanu ba botité ya bango pe elembaka pe na sens que ceux qui aza jeune fi oyo à chaque moment ça na mouvement donc ya lembaraté mouvement lokola na ba nzoto na ezala na mouvement donc aza soit na ba partenaire ebele donc aza à chaque fois na mouvement nzoto na yepe ya mwana mwasi wana pe ebebaka mais ce ko ya biso oyo to boti ngana bimisi bana 4 wow ozana bana 4 yes nazana bana 4 na ngola nzambe nazana bana 4 on nzamba salanga grâce na bota bango normal pas par césarienne parce que nzoto nanga il faut changer. Pourquoi? Parce que preuve qui n'engaille et c'est lembi. Tant na bota comme moi na liboso. Tant na yo comme na zemi à moi na mi balé. Tant na comme na passe robota. Na moi na liboso ba centimètre bandara na 0. Ezo build up. Mais na moi na mi balé. Ezo mata. Ezo mata. Mais ba bota mi awa mais ce ka balinga on konzimate. Mais na moi na mi balé. O elekela kangai tant na ki hôpital babi na ngai déjà na ça dans ba centimètre. Na tout ni mi doit fi na ngai sage femme nga c'est centimètre comment na ça on a pas habité. Aza mwana mi balé oza dans 2 cm na yo. Donc pendant la saké masse wana muscle wana ya pas avec ça c'est élément qui déjà. Yango to mona soki to bimi hôpital à chef ba conseiller ka biso il faut que ça là ba pelvic floor exercise. Voilà. Exercice ya c'est. Ça c'est voilà. Ndeto sala ka olali tam so tombola ba makolo muso zo lo to o sala ba e sala ke o komisa ba muscle na yo wana makasi. Voilà.
eza na ba misusu ba négligeaka ngai pe na négligeaka pe ya te que toi na parce que eza facilité moko kanga masuba non ozo kanga se loko zo kanga masuba yango peza pe moko ba ça o mi kangi na se na yo loko mutata na posa masuba mazo linga kanga masuba za posa masuba te o sala ngo chaque 30 secondes chaque 30 secondes pendant 30 minutes na journée et dakape ngape na bando sala ngo te parce que tango zo sala ba biloko wana te et puis ozo continuer ka kobota o sentir penza ke o komi penza o komi munene okomi expliquer na bien la belle okomi munene na kati na biso basi ala kati na biso basi parce que za ofungwa parce que za muscle na yo elembi muscle à chaque fois moi na lekaka na canal wana ezo lembisa muscle na yo ezo lembisa ba muscles na yo o sentir que za na basi mususu o sentir que ata soki papa aye o mona yo do papa ko akeka mba moko OK donc papa dindi ba donc papa sier mu kimbala moko embouteillage ezate et le côté tout ça peut de trafic ezate donc ngelo ba ke moi sini surtout faut dans le trafic dans faut trafic ezate na mundele ko tasale so c'est moi que trafic ezate même dans nzela to na vert rouge na vidéo partager déjà yo moi so dans la trafic te la même ils sont il faut dans la trafic katina donc yo za la ka fait vert a des pépés qui comme rouge te donc eza ligne eza cause ya manque qui a ko maintenir nzoto voilà c'est quoi ce que yebi ko maintenir bongo te ya mona ba jeune fait belé ba tantine belé ba ko mara mingi na ba accessoire ça dit que ba let's go ko top up ko télécharger donc to lingi top up ozu mo nzete ki mafuta mo bo mo crème ya ozana kinso so comme tana kinto ko mabibenga benga tindelanga oyo boy ponini o chaka kuna po trafic salama po papa ki akende mbala moko te mais tozo bosana ke wana ekokanga yo pour di bonté oyebi pete cause ya babiloko oyo ozo salia babiloko c'est naturel voilà les seules façons ya kokende ko kangisango naturel ceux qui ozana mbongo bamso bakenda na ndenge opération so ozana mbongo te exercice et puis na ba magasin batekela biso ba mbuma mo ba mengo ba eggs stone na magasin à poto yes na ba Amazon eza na ba eBay ba bengo ba eza ba mbuma eza kana 3 mesures eza na S eza na moyenne et puis eza na large yo siko okomeka soko tia liboso soko cheta mususu large omoni ke e koti na matata so il faut meka M so omoni M e koti na matata donc ngata na bandaka ngo na bandana na large na bandana na large parce que et dérangeaka et ça la siko so ki yo moko zo déranger a kombo plus si muto bozana yi mobile bibali mususu baloba mususu baloba na bango te mususu mona ke soka bien loba a blessé yo mais ala rapé mabe parce que yonde muto za ko utiliser nga yonde fo ibisanga ndengo zo sentir po o edengai na bongisa so po vandi kimia nga na oyeba te voilà babi papa yo vanda kimia o mona ka mwasi na yo azalaka na trafic te ye café vert fio papa faut bolobaka bolobaka pourquoi et là très important babi jipe boa kisikiti ya babi konya moto nzeta moto simbo kanga moni moto na cheli yo jipe boaka babi na kata face koloka babi ba papa il faut lobaka ce que moni madame na yo aza na trafic te aza na feu vert ba papa bo sunga biso ba mama bo lobaka mo eloko merci beaucoup yaya fo loba na place ita mususu oluko bando tika mama o bando ke luka libanda ede na eloko bongisa na eloko za nango ede muto za na ndako parce que na mokilo nyos tu ba bongisaka donc surtout na sekuna eloko za continuer tenir surtout ba bongisaka na Amazon ba stone wana ezali ezake o banana large et ça ka lokola vibration au tchengo pendant 30 minutes ezo vibrer ça dit que ça ko utiliser ba massos na yo na kati na biso basi elengisa yo soko sali yango 1 2 3 semaines au moins na ke large wana e komi mukie ko koto lisuste alors mono komo kita na M ti o kita na S na S pena ça dit que ozongi penza donc au moins penda ke ozongi yango tobi kenzo na biso basi échange aka sikono lobi ba kiso c'est ça ma bête ko koto na stone nini ezali eza silicone eza mbuma eza plastique o eza kisité OK eza nini comment omoni na ba gymnastique ba bloko tomatela ndenge ningisa nzoto eza bongo donc eza nini eka loka ba salon loka na ba plastique oyo ba ndeko baso ba utiliser rango ba robot donc eza loka ba robot
mais yango eza nango mukelo ko aliki eza pe egg ba on pe eggs o nyosho to okota na Amazon atape ka eggs ezali wana ekobimisango eza nango eggs ezali eza mabete eza basali yango nda ba matière oyo eza ke eko affecter kuna te parce que na ba pharmacie ezali soki d'ailleurs mabe ba koteka ngote ba conseiller ngote eza ligne ya ba moko ya exercice soko okotisi yango osala sala misala oza nango na kati so po lingo bando sala ba abdo na yo po na muscles na yo oza nango ezo travailler kutu sous double action et travailler sous double action et puis wana côté to bike ndenge to fongwa maka na kati to la belle suko biso ba misu ba mamuso sala ke omono tini mbongo na kinba baso milo libango babengaka ekanga mwasi suko pono libanga na ekanga biso babasi na ek otolo ba wapi eza bien pona yo na mo expérience est-ce que libanga wana ekanga etiki obongo non okay eza juste ko top up libanga wana eko deux ka peut-être temps pour na jour moko te deux jours voilà déjà que lo mo ya vite faut ngo ça là ananga se pesa papa na ça la vite fait mais ce que olingi résultat moko permanent wasko yo au saleli système tozoloba yes ce que olingi résultat permanent penza vagina yo donc ikati na yo ozonga balobi te ko zonga lo wa mutu baleka na lutete ozonga bongo te mais quand même te ngana zonga na tika soto vanda tika soto vanda mabia pardon donc to bite ko ozonga bongo mais o est importé ça que comme so pena moi si papa zo yabu papa zo bundana moi trafic fait ça te papa penda zo bundana et ça la bango pe bien ki papa so ba kemba la moko voilà so ba kemba moko wana penda te mais soki ba obundana ça la ba papa bien et to bike babiloko o ya ko eti ya ba naturel pezali parce que majorité ba produit ba ça na kini eza mingi ba nzete donc eza naturel mais sikoyo excès ya ko cha babiloko wana na kati c'est pas bien ezo baby ça pe banzoto yes naza na tantine moko to soleil na ye loko na sala mi babiloko bokoko ya batangawisi pona bino batebe morodi batata bataba mama sima alobi nanga tobetaka lisolo ya lobi ke ba perte blanche amona ngoli suste ezalaka lisusu te chose keza mabe eza eloko oyo protégera biso se na biso pona ba infection parce que ya mona ngote na tunye po anini ya lobi nanga yo abande ko sokola trop teza lukute ya ko sokate excès ya bichacha voilà excès ya bichacha na ba ma auto benga ba mai on les appelle très important c'est très important faut ça la nango yo moi c'est mtoka usango il faut ça nango c'est très important et ça sentiment na uta place on est très important c'est à dire que ngana essayer eza ko sokola ka trop te eza ko sokola trop te eza ke o chebi chacho chebi loko ebele et ça li ke o baby si yango eza lisusu te wa balobi nunu senga tifi na kata London babi lelo tozolo basa tabu pona kosunga ba mama pamba te biso ba chrétien mi toza ba hypocrite pamba te liso tozo beta za na ndeko mwasa za kuna zo souffrir na mobali na ye be église ba terre biso te yango awa to lo ba nyonso ba terre na église te zo sunga merci beaucoup déjà bien pour eza ba te belé ba souffrir nango eza vraiment na ba te belé na na camarade nanga ayaki anandako na sela ke biloko lia ayako ba biloko lia abinanga yaya yo za 4 bana ngabina na 4 bana yo za ka foko te foko na kufi ko na ko seka foko ndi yaya nga foko ikomo sala nga na soni sko yo moko sko zo yo kango eselo foko sko tata zo santi ndenga senga bi kanga bi boni boyko yo za foko na mo lelo abi yaya yo po boti bana kanga bi tete ke so botate nga la kisenga bi boye na senga bi d'abord sokola na ndenge nini na la kisi biso denge to message depuis to kola ngai koko pe mta bokolinga to yebike o musapi mais yebaki musapi na peza mukuse sokola bien te except ya musapi za la razana ba salite nango et tout ba microbe ebele mais to mona mundele sala biso pompe auto pirijaka ya liboso pezalaka mais ça des différents ya pirige et ça muke mais ya liboso ba sala mo mesure en plus na plastique nango e kota yo bien ba benga ngo douche muto nyonso tout ya sima dans genre dans la sabine ngo muto ça tableau to so aider maman mo azo souffrir na ndako ni afako muto nyonso to kota na Amazon atapeka ka douche a mona ngo ebima na la sabine on a sabine ndenge ezalaka donc eza longoli plastique nango ochema ya malili na kati ozongisi plastique nango okoti yango na kati apo bando pomper
si parce que ezo ba dusu nango ba tchengo lokola douche hein moni shower ndenge eza ba nde ba tobol ntango fina na kate maloko douche donc et sokoli o penza bien et puis si on peut opportunité ya ko parce que surtout sur ma boko même ali le kota biso te siko wana siko peso siko opportunité ya ko kotisa penza maya malili ozi penza tana yo maya malili penza pendant moi 30 secondes yo moko mona ndingo ozonga po maya malili penza kanga biso siko yo soki hein oyebi ke atango mi kanga ta mwandambu tango kotima ya malili après to yo ba misu ba salara babe yango tampes hein ba linge eza ba linge ti oza ya milai ba suba sela ya milai ya o ba kotisaka ba linge tu msupe dans ba pharmacie ezali ya lokola dra ya mukie o eza ke tango hein ozo leka na noza nango kuna na se ezo benda yo ba mai nyoso parce que papa alingaka te soka kei ayamba mona ba mai wana ba balinga bote comme ça bango muselu ba kenda mba moko mais so oza ya okanga omona ke ba ti mai na yo ya komona ke sali c'est bon donc soit oza na lingette no wana kati soit oza na tampons soko moni poza na ngote lokola ngai soki naza na ngote na utiliser nyoso naza ngo na ndako lingette ya bana na soko na 8 ans sur 4 na soko lango bien na maya malili na kamuli yango ay na kotisi na ngai na vai na oleka après afa ko sokola dezo hein ezo bendanga tana omona kia tongito hein koyemba e comme nini na louange na adoration na silence misango sans papa yeba naye voilà omisi nango quand moi ton papa zo ya omona ke moi embouteillage ezali voilà donc ya te ke ombule beta kia azo glisser azana alikola ate papa to boyi papa za likola neige to lingi neige te po neige souhaita ka to lingi neige te wa ba ke papa zo le kapa na mabanga pendia ya makasi esa ke tina nge louange ko kende et oza bien ezape moko ya ba conseil on appelle ça inde konanga mwasi donc ouais wow balobi ba papa bazana besoin moi trafic siko longa na kamwaka ba papa la biso ba boma biso petro papa moni ko kotaka et pas madame hein vous comprendre trafic ezala raté zaka pia bala moko ba papa bo ba raté pourquoi bozo sungate autant bozo sungate yango moni bozo kino bima libanda yo mona okuta na mwana mo boye ko kangami na ye ozo senti que trafic otiki mwasi na ona ndako dikole loko zaki faut ko loba papa tendenge la belle lobinga pe nazali na muninga mo boye asole na ngai albi la star na zana c'est vraiment mobile na ngai yesko mobile na yebiseke ke mama nazo ko fumo komi fuma nani oyo neige donc neige mele kimingi c'est wana sala qui est pas si mingi mena moi mke na yeba kino bila jete na pharmacie na expliquer qui a sala ki yango na ndenge pe esungaye siko ba papa ba lo barater moni ezo sala mabe mingi siko ba papa ba lo barater omona moi si na na trafic te azo kota pa kota kaka yo siko ba papa na oyebisa bango nini déjà d'abord papa o ba lobaka félicitations na bino pourquoi parce que na ko loba nde tozo yekola na ko loba nde tozo yekola puis ba ndenge nini ya ko bongisa et puis façon ya olobela pe et kontaka pe papa mususu mona pesio mama remarque à détruire yo façon na kaka alobeli et ça lo sentir lokola ke nazala rande boye donc a commission penza triste na courage ya ko luka ko bongisa ezate na ngana yebi mutususu mobali na lobana boyo nde basi bachaka tanga aussi yo yebi yango te baloba bongo te balo expliquer muninga ndenge yo zo sentir expliquer moninga ndenge yezo sentir otuni mama na yebite soki bazwela kango aide mais na yebi ki bazwela kango aide mais quand ko se renseigner ata pas de docteur na yo gynécologue na yo voilà expliquer ndenge ko parce que moi signyo surtout o ya bimisi bana soki ayebi soki ngana za intact sans ko sale loko to boy eza lukuta o ya bimisi mwana na canal o nzamba bongisa ya vagin ayebi soki ngana za intact eza lukuta parce que c'est vik na yo pas vik na yo et masos nango eluze soko za mayele ya ko sala ba exercice et tout yes bravo pour na yo mamo sala wana siko la belle ndato siko ba mamo bazaka boti na ye bona moko ya mibali ya misa ba msupe na nkopo comme si basa ba luba to botara mingi to kompe na witi asela te loko moko luba e loko o mstoto luba te pona mama na risque ni nazali ko mema na ndako libala ne risque ni nezali pe na nzoto na ye OK risque zo mema na libala na yo to bosana te baloba pe ke mbetu pe event papa
Pour ce qui papa papa prière te nzamba ebi poanya akela kyango. Oh, donc nzamba ebi tia akela kyango. Ozo belo ko bana no place wana. L'arbre planté au milieu du jardin wana nzamba ebi poanya sala kyango. Ete ezaka apporté aux pommes wana te ezaka pomme te au milieu du jardin, donc au milieu katikati na mutu au milieu du jardin. Oh satan quoi. Babi aneza rolinda. Baza rolinda awa. Oh satan ke na kokosela biso Eve. Nzamba ebi pourquoi ke la rango. Eza wana. C'est-à-dire que Nzambe ayebi poanya soki eza bisengo ya mwasi na mobali. Wana ebi tina tuno question mi tomona parce que toza basi to sololaka. O comme tu sais babilo ka on sa tra libala mutakangi Nzambe. Tete kuna mamba prière zate. Donc ngelo bake ba maman ozotalanga mures mo ozotalanga na kati ya mbetu ezate ke ange akoya kokita aselelo eloko akosala te. Quand ndenge la belle azoloba teke biso basta zobota nzoto biso na kati echanzaka maman oza consciente na auto zoloba na sana belo ko place wana koyo sikoyo vandi oui osambelaka oui ko sambeleza bi eza base mais ba ke makamu susu biso batamukil il faut to sala eza Nzambe te Nzambe ta koyela okay ba ke non benga la star benga la belle tuna bango pompe na komo na eza nini il faut qu'on crée un canal, il faut dans le trafic. Si dans le trafic, tes papa, maman, ils ont parlé la langue, n'engeni na cher. Il y a que à cause de kayo. La star a ébissé, maman na triché na maïla cause. La belle continue ya. C'est pas pour rien que Nzamba peut s'abisso sagesse, non? Oye bo dissengue, Nathan to komi na komi boye. Voilà. Parce que kuna mamba parla langue ils a raté. Voilà. Chaque chose est en attendant. Voilà. Prière. Eza na tanango kuna pe kota bisengo ya kolia ya feti eza pe na tanango Nzamba asala kyango na raison voilà asala kyango na raison de makambo kuna to sangsango na prière o molimo mo santo saint esprit kuna eza la raté soki bongo teza ba pasteur ebele ba boma ba divorce pe na makambo o po mona ke kuna eza makambo ya saint esprit te kuna mamba prière eza te kuna mamba prière eza te ya donc eza ke mama mi bongisa ko te ke o mo te ba déclencher belé ba jeunifier belé eza pas ignorance ya ba mana se belé ba négligea pourquoi parce que donc asa na ye manfu amonike na bali nanga déjà c'est pas mesani mama nga lo belo ko moko na poko lelo soki na mo ero kutelinga na sike zo choqué wa nga lo bakande ko mwasi sakana na mobali nayo surtout biso bato toza mibala mabandi mo zui mobali no libando tima kona mipende sikozo lukasko aussi kene imagine siko mobala za libandi mama yum toza mobala za libandi eza ka mbesa kata mabia start c'est là pa matito ngo lukesi lozo mona siko silo ana tesko quel sentiment sakala na ye na jarwana mais libala ba sakala ngote faut créer aka yusko comme mona libala on dirait aux autres sakana on va sakana on te faut créer là c'est la belle place la belle continue donc il faut recréer noter boyo comme le roi yana leki et c'est ce qui te côté il faut chaque jour papa mon akozo lo kasika à chaque fois yebo à découvrir et lo kasika o yatika lo yebate o tika lo monate et ça la ka monotonité ayeka ali aka pondu na loso te on ne peut que c'est na olamba Mokila wana ndenga ba Swahili mokila wana ndenga ba luba biso mai mokila wana ndenga ba Kongo mwa mafuta mai te donc eza bongo yo kama na pondu kama mafuta mbila mais pourtant la moma o na pot surtout na pot batima la mawoso pona mafuta mbila te to cholestérol to boy kama ka bo so sa wiliki donc tumbango kaka bo ba ngo boy te donc eza mabe il faut to créer ka donc ambiance ça na chambre voilà donc ambiance na biso to rien à voir de konanga ozoza chrétien te ozo obligé à kobongisa banzoto na biso pas avantage na biso nanu en plus pas na intérêt mibali na biso pas matena mamoko bande konanga bande konanga basi no ozolanda tozo sunga na mona mo ovandi olio sala gaz na simo comme ça on a liboso yes pourquoi ba mo ba sala yango bete mo soki bokei boke feti moi tour moka mi balé okomi penza e komo bima yo penza omono va na papa okomi fuck eza mabe makasi kotongo sko moi si o remarqué wana e ba papa bele ba lo bakate mais tant que biso ba mama toye baka ce qui papa azali kolo na yo o ressenti que ba fa ne sala mingi na sala nini okoke na pharmacie surtout quand de kona pa ngola sonia ko tuna la belle retourna la star to comment que na pharmacie tuna bato bateka na pharmacie que na remarqué ce na vana mobali nanga nazo senti que nazali ba neige leke belé donc trafic ezate ba ko sunga yo yesko za no kipakate la belle fungwa ba bango na mama akipakate
donc ya vana ne ka créer kate eloko monta mona ti libala ezali ti camarade peut-être libala eza ba camarade na biso donc esuki nango loko asa pona na ngai te ngande na clôture ngande na kanga na tosuki wana esili te lukuta batebe baba basuka wana tosuki mais leo bazala sous place wana te donc eza ke mi bongisa tolobi teke ya ngonde muté evangelo yes evangelo papa na te wow yango te olobi eloko bandele lisusu ya ngonde te mbetu ya ngonde te muté evangelo libala nga ba ke sexe pe bande ko na ngai bozwa biso libanda te tozo solola kaka sexe pe evanisaka pe libala te pa matina yebi bato basala ba sexe bande ko na nga lelo mabali zaki exact donc yango te nde muté evanisaka libala mais to lobby aimez vidéo na mama like vidéo please mais to lobby mama bongisa kaka yango te mte vendre yango te mte kangela nga parce que basi musu pa keba donc mobile nanga liaka bien mais moi mobile na akenda ne ka libanda on eza makambo mususu mais biso to loba ke bongisa papa soki aye asepelaka toujours akuta yo oza très bien papa yo ka moi loko oza na moi loko kati na yo omona papa bongo po mona ando éviter au terre andolinga toujours alia papa lokoso chaque jour andolinga kaka lia po ebike kuna eza grave donc kaka lia donc faut lokoso omi bongisa omi bongisa makasi soki nini omi bongisa makasi après avoir fait au bongisa marapen ndenge nini yo soko tango fait après fait aussi ko fefa yo sani yo soko la kana libanda te nga na penda pompe na nga na douche na bike douche wana eza très important okoti spendo pompe mai et sokoli yo penza nyoso miso salité na yo nyoso tout donc eza très important mais batu ya ba foko mai makelele wana sala makelele nga stress nga na linga makelele wana te e gênaka ngai makelele wana donc yeba ndenge ya ko sala yango to yebi so to kila bande kono so bangala ba swahili bango bazalaka mingi batu ya batanga wisi tu vois eza pe naturel eza naturel poto yebi ke baba soka ke mai kaka to boite mais batanga usi wana pesa la nini edaka voilà tanga usi edaka ba ai edaka ai kuteling edaka kutu bomana ba microbe bomana ba solo ya mabe border ya mabe ai ebomaka yango donc ai pe eza très important soko ngwe bandeni basala ai contacter biester to numéro de téléphone eza na WhatsApp place ozali to bandeni basala yango ndenge nini parce que eza anti-inflammatoire eza ka vraiment bien elongola ka border mabe elongola ka salité et puis kuna pe na kati e dakabiso toza na pas trop de ba neige ba maïza trop te et puis yo mama soko monike ba mai wana pembe wana lekaka trop yeba ke eza mabe e comme lokola ba yeast e comme infection kolekisa ngo normal te nga peut-être bien chez bimanga trop eza normal eza normalité et cause la pe yeast eza infection oyebi ndenya okekuta na docteur na gynécologue na yo po bo solo la ba luka kiss ba pesela kango pona et traité wa babi MK Kambe babi na kata London balobi mwasi oyo azali na nzoto nzamba kela babi boyo kanete zoli koloba bo partager image ko sala biso bien makasi mingi babi Marceline Kam na kata London sans oublier balobi kisanga de Kizembu babi boyo ka ba mama bazo sola ba papa bino bozo pe obligé ko yoka pa matete toza na besoin pe lisungna bino bosungaka sans oublier babi Bill Gates de Genève bo moni label yo to zingi émission na babi mwana azana lock bela ko loba na compétence ba ko angola bo landa ba émission bo partager et ko sala biso malamu mingi label ngina lo balsona ba sa sunde ngo utolo ba olobi ke ce qui to sisi ko fefa donc relation team na moi ça mon ba so ba sisi mingi mi bazalaka ke mona pangusi donc ko pangusa e ko kite donc il faut to sa pompe wana e pour la biso lisusu et sur le pourquoi parce que otikali na semence ya papa non etikali yo mais semence ça la bien pas na santé no ya via nous bon compte ba maman semence ni fait vendre et ça la ramon zote bon et ça la bien to boité mais ce que ça l'expérience moko vana nango bongo je ne mobimba ko tia musapo ka sole bima wana voilà masolo mabe yango no moni tozana elongo to benga detox ça veut dire que ozo detox katina yo e miso basali ba old sperm nyoso tout e bi miso ngo libanda soko linge bandeni basala detox
vous contactez la star ou soit tu sois bolingi que la star bo ça sur vidéo il y a detox voilà pendant elle aime ma produit surtout ndeni tout ça la yes ndeni tout ça la detox parce que detox c'est surtout très important et ça comme ming chaque mois après avoir ba période na biso pour na bimisa ba salité na soki ma kiletikali na kati detox c'est vraiment très important monsieur Pascal la moi on a piscine na Kinshasa wana yes nga na sala mi piscine na Kinshasa ndeko nga sala ne sala nani sala to zoloba ce qui ba période esili mela ata piscine na zoloba soko meli au moins la salité moko ebimaka et mais ça vraiment salité moko mituni nzoto za nga bia nini yeah et mais ça sera vraiment salité et puis eza capitaine stozo sola eza mai maman il faut ngana mela mai loko ali sekité parce que mai moto ozo melango ezo ke do suba ezo sokola yo voilà au moins appelé vagin yo eza kitoko eza fraîche ezalaka très bien toyebi et puis ami balé moi bader moi kitoko toyebi kuna bapakola ke loroté pour mafuta ndenge koma mambo belé ngana selaka huile ya coco coconut oil luka o ezali raw o ezali naturel ezali processed eza unrefined luka coconut oil après ça va kosokola kuna bien ozopenda coconut huile no ya coco opakoli très bien tika seulement kitoko nzoto pas tant papa moi papa me soit ba ice cream partout et donc tika rapenda ba ice cream partout la belle ala ice cream maman tono sungana yes tika ba paga note to zabana nzambe papa no oste asala bosala ngote et bosala ngo so za mpa so za critiquer ko sala ngote yim totali ngol ba kitama ngabazolo ba mende ngam so mo za souffrir so mpa ka sekenda ndama nga sala ngote alors et que ça couple il fait ko sepela mobali fa sepela partie ni so nzoto nayo yosko mobali azaka so ika coach sili après ça ta business mpende parce que ça ya nzoto soki boza ba marié nzoto ya yo moi c'est ça ya yo susute c'est mobali fa profiter na nzoto non ba na mututi na sali kolo c'est que on regarde ice cream na mipenda tie ba ice cream na mipenda lembo la yo c'est que mobali atika ba ice cream tenel bonne tebo mamoto mobali so ça coach ice cream na mpende no mama comme lembo lo mpende comme ale ma mpende ezate ni mafuta bio pakolaka zayo kanga na Carola tu pakola na mususu Carola tite soko ba mama belo ba yebi mambo ice cream koliante ma bese ebino bo rataka forcer papa le papa na ngina cha ice cream ameka no fiba ngo bande oyo kaneza oyo rasta o ma ke to so yede comité na biso to so te ya sans bible yeah ça va bien surtout mingi na ba jeune ba jeune mama ba jeune mama ba jeune tout ça kama manfu ba se bata bo profiter na bilo na biso to boyi bino do ba jeune tout ça kama manfu nga no bengo eza manfu bante manfu te no benga ngo eza mingi ba para na biso ba zona bango tant ya oso na biso te eza trop tabou nga na yebi la beta na wuta ta na zoya poto awa mama na ngai bisa nga kaka to saka mobali elo ka bisa nga yango wana ngape na ata mukolo moko te mama na nga sika vanisa nga so na nga na te nge loko mutabana sex ake wala za papa la gai papa la ga bala so bo mobala za na baso beti ma pembe ta salite quand même papa le moi loko papa dans le bala ka bongo mais ba kota en détail bande ko lo bango te eze loko mo eza mabe lobi na sala jeune fille nga mo bo suki aza jeune fille penza aboti na essayer aza na 24 ans na essayer tango banda okola tango ndengo zaboye est-ce que maman et ça vandi ça yo tango moni ba période na yo alo bana atake tala ezaka boye so sali boye zemi so sali boye abi ata mukolo mote eze loko moko eza mabe makasi ouais peut-être le belongo ya donc eza mabe côté ma to tia trop kitabu eza makambo a soni ya moni maman komi na okaka trafic ezalaka te il faut dans la trafic les tous linga baba ça maba il faut dans la trafic est très important ta que biso ba couple parce que eza soro remarqué ba tonton mingi ba 40 mata poni ba ko na ba jeune fille 18 ans 19 ans poni ba okekuna et trafic biso soto zo loba naza parfaite nazala ki parfaite na yekoli ebele après circonstance où arrive qui voilà na prendre na yes voilà na yekoli au moins surtout ce que mwasi oza mwasi mobala ki kozwela yo mwasi ya âge ya c'est par rapport na yo et choka comme tout na obanda ko se poser ba question
mobali oyo akiti na mwana ya seya parce que azona na trafic mama soki papa lobaka te tuna yeye moko omona betu ata biloko bidia bango yes tabo lia mama tuna papa ça va yo ko to tuna te yo comme to alléluia kuna alléluia ezala te faut que tuna il faut tuna ba question papa ça va mama mona trafic eza mama mona YouTube la tele ka bio za la ka muta moi monsieur donc ezaka te tuna parce que ce qui na lambe lo biloko il faut na tuna yo au lieu au sepena biloko au lieu bien eza ndenge moko pe mema mikuna na ambiance ya mbetu moto boza na ye partenaire na yo luka oyeba papa au sepeli papa pesa même papa te ba maman te papa pe pour tuna pe mama tuna pe mama voilà et ça très important et puis moko pe tuna ka maman tuni papa oyoka ndenge ni voilà papa biso zandene ya ngwana kati na biso basi yes parce que papa mutazo kende okomi mulai makasi toko mukuse toko ndenge nini tuna papa parce que loka ye mutakenda ka kuna tuna ye papa ndenge nini remarque moko ezali bien trafic ezali parce que embouteillage ezali embouteillage si yango embouteillage yango yo moko da mama mais ça a fait rouge ka bano carrément fait rouge embouteillage wana fait vert au ba kenda ba stop raté embouteillage wana ezali yo moko kutu mama nde au sentir autoroute ka pure so penda papa ye au sentir au papa à côté à comme mutu ka dépend donc kende au sentir papa okende rapidement so ko bimi na nzela ya mukieta ngo koto toto au na nzela 40 au kote na 50 te ko kenda na vitesse parce que baza simano so ki mane ba boko tutana so le papa ki na mo vitesse wana so kutu papa za tina yebisote yo moko yebake papa kei voilà parce que ndeko nanga mo so ki bando déranger ye abana la belle via foko ngakutu na kufesa nga bitiko seta nga tete via ko sekate eza vraiment sérieux foko leki trop nga na bisi OK toke nango kasi boy yo so na lakisi nga douche yango to ko kaka le même jour a commandant na Amazon bande ko nga bo benga limonga téléphone ezali wana to zana pona ko sunga compteur ba ko angola donc kaka le même jour a commandant ngo douche wana eza pompe eza te eza kisite pompe bande ko nga na za rapenda pas trop kisinga kenda ka trop naturel eza foko eza pe ko mukelo kaka songote eza le kaka songote ye peut-être n'est pas mukie ba sala ngo pe na matière nango pe eza peut-être que soft de côté et cha mal à l'aise mais ça ko edo penza ma malili penza ezo kende penza kuna makasi donc kaka le même jour de konanga moi ça c'est ni accommandant na ba ko na benge semaine o loka to 6 semaines o na benga na so ki ça va pour na pesa ba technique o nga na o nga pe na yekolaka parce que ngana zaka trop na ba yana ba tantinyo ba yebi pe moi mingi na prendre ke belé na zaka muto te ke na yebi te so na ke place moko na moi bazo beta masolo ya mbetu na koma rapenda na za posa yoka yes na chapa matoi na yoka so que ça no yes so na yebi na makambo nga na yebi te na kotuna nga pa na tunaka ba nga yobi boni bolingi nzoto na lingi nzoto te na posa muto na za na ye asepela voilà et si le tata attention ka sala abuzo ba libanda je m'en fous mais tango za tana ngai il faut enjoy voilà il faut se plaire biso mbale to sepela que fait que fait il fait c'est leki kitoko de fois le kona bataki akenda na écoute nga na osala sunini te mi bongi sa tangu ya oya akutu mama na ngape c'est bon au moins so que za penda bongo papa ovanda na ye so okuteno na bimbalo bazana bango mitu pasité avandi na ye avant na pas matabi ke mama na kati na ye babi moi trafic ezali babi parti madame Dauphin na kata London babi il faut tous na mo ba trafic na bato na biso ça très important biso ba couple yo na ba ndeko na nga Juju la belle benga la star autre ba technique babi mikolo ba technique zo mataka soko mataka ta mabi ya Star TV babi ba ndeko na ngai bo s'abonner massivement na chaîne mabi ya Star TV yo mutolani lisolo omoni esungi yo ndeko na nga côté la caraboité le bas mon commentaire moi bien sunga pas baté biso za basa mabala toto souffri basa mabala belé mingi ba kumba victime na madanga mabala na bango au mona mobala zo ninga suko la na été pas baté moi c'est kuna kunika ba neige na ba net trafic ezate yongo mona moi muketo yebi yango moto yo le kanaka mabi ya Star TV ya ko sunga mama moko yebi kaza na trafic te na nzoto ne toujours ba neige aye ba technique te yongo mona to ko partager on a la belle ya ko sunga ndeko moi si azo la na biso awa la bête comme na biso ma ko chuter siko ba pompe yango siko wana oyo ya kosalela a part kama soko tie mai okosele loko mususu te bon pas mususu ba ke il faut taper Vix
toyebi ke bato ebele baote kuna bachaka eloko te boni bon kuna za naturel te faut tia yo bongo ezo ko yo na bapondu pondu apoto bande kuna ngai il faut tia Thomson bisa ukauka ba ai ba aubergine moni bisa ba mama tezo ko ba pondu apoto donc ce qu'on a mis ka pondu ka bongo explique ya kini o pondu amboka biso ba poto na comment benga biso tezo ba pondu apoto bande kuna ngai kota kambisa ukauka ekoti ngola ekoti matungulu ko tant que tezo lia ngo zo ka mo eloko na munoko na belle continue donc o nga na loba ezanga na sa la bongo na zwa nango problème te et puis avant na sala les locaux na sala ka vraiment recherche tabe yanga mama Google donc na sala ka vraiment recherche mai eza chaque jour te voilà chaque jour yes na sala mai mais so na moni na kende vitesse na pa na posa le papa penza trafic za makasi donc na chaka mai nanga wana na kata douche nanga na fina citron nanga au fini citron na kata mai citron nanga mai ya citron nanga yeba ke soko ki ko la citron kaka yango moko acide wana etumbo voilà ekoziki za yes mo choko te bate liboso na yeba te nazwaka lingette nanga nazwaka te ba yebote ezaka bien mais yo mto souffrir kasi na yebi ya nazwaka lingette nanga na fini mai citron na tcheko na lingette mo na koti kuna ko tambola ndako sa yo te ke bazwaka citron ba tcheka na sa ba c'est ça Thomson te yo ke imagine tcheka citron na Thomson mo na nete ça échange neti moi ma bien mais kune salaka nango salaka bien trafic makasi mais yo sko mto souffrir oziki parce que ça acide mais na dauli tango na sens que na sangisa ngona mai na lembisa ko mi faible na chara citron na kati et bomi border et me ba solo entre temps pe essayer linga i trafic omoni tot na biso bato mai manote so za mungwa mai ya miso na zoli za mungwa voilà si saute bande ko nga bozo comprendre mal se mélanger za la mungwa oui ba tango lela kati donc za mungwa tango lela kala mbetu to ba parce que to makamno na mbetu to lela na mbetu ma miso na mika on kaza la mungwa donc sokola pe rien n'empêche faire sokola pe na mungwa kuna na se menga ça la si saute mungwa ya mer eza minene mungwa ya mer eza pe bien o chengo mai o chemungwa na yo o soko nongo na kati esalaka très bien ba musubu bazwaka omoni oyo ba tchaka ndini ba benga ngo nini za mina kini bozala rouge bosoti on na mai ba benga ngo comment on a bosani ngola te ngola te ba te comprendre ba pharmacie na bosani kombo nango permanent voilà permanent ozui pe permanent o tena mai ya pio o vandeli mama fo o tout ça ba pondu ezo sengo cha ai o chongo sala o cha mo aubergine je beaucoup ta pondu ka mo apa maintenant permanent eza kata mai o vandeli yango permanent eza bien parce que soko tu permanent ekanga pota voilà soki to boti na kini to fanda la permanent pour ani pour monique terrain vide soko faut le to tchamo ba piquer comme ça terrain moukier donc yo somno ka terrain faut au clôturer pour ça terrain moukier to fanda permanent soki na moto za na Congo aoya na ça ça senga permanent na pharmacie pesa bateka na yoka kango lobby na yoka kango lobby muta saleli yango pepo na hémorroïde ada somba kango mais babike fo jeep nda a pe na pharmacie za na soma na pharmacie na eda sermo na pesa ka yango na pharmacie ke luka ngona ngazanga pe manganti na koma kaso mutu a wuti kini na lokata na koma na bana pona bike da bakoloko te tout et tout per manganti pesa très important pe manganti to ka ko vanda kaka ko chelo ko mususu te o vanda to yebike soto kene bakota ba Swahili bangala kuna bazaka mundongo na tangawisi wana ndifo supporter pasi wona kunesa babi lelo to yoko solo la masolo etali ya ba mikolo sa tabu papoza na o libre ya kolanda video tina suka babi teri wa yamba na kata France la nali solo tina suka emo rotuna ka mamisa la ka bien babi fiston fils mobala l'équipe basi bien kito na kata London la ndango pe ko sunga il faut ko tuna ka ba mama babi sans oublier babi maître Tino Songolo babi les grands lions lo sa quoi ko tuna ba mamisa la moi bien sans oublier babi maître Tike fa na kata totina mais to peso ba bisou place aux allées continue yaya donc ndeto loba donc permanent ezaka juste ko vandela soto ke
na kota ba Swahili bangala et tout ba kina na mundongo na tangawisi ba yebi pourquoi et ça la capé tangawisi quand ndeza mobimba ngwana ozo bakina ka tout yango otie et ça la rappelle biso bien et donc ça rappelle biso basi mais na biloko nyonso tout eza permanent te eza temporaire otie ngo siko sana papa ici leleki mais pour la permanent oza sous na besoin ba maité oza sous na besoin ba ma aité ba ninité ezalaka ba egg wana na lobby so kuna na phone pembeni ngana beta ngo na Amazon na laksa bino ba egg ngo na zoloba to ya osonga sumba la sima to la sumba produit nyonso le sous yes donc so ko lingi résultat permanent so ko za na mbongo yoke ko salisa ngo opération te qui étant sur tout ça mais kana sisi nanga ko bota na ke nango sa opération bazongisa nga normal so za na possibilité wana te possibilité ya oeza ke ko sala etiko permanent eza ba exercice wana o ba pesaka ya ba pelvic floor exercise mbala sima yes olali na sima makolo tombola et puis ndenge na vandi boye na to sala da exercice na ngai o sango lokolo zo kanga masuba voilà okangi kokanga na sima te kanga mingi liboso osala ko oza posa masuba OK posa do kanga ngonyo sote kanga na sima OK ngaza mina kanga mina sima te yoza posa sima te li kamba babila sala kanga bala sima ba kanga la sima ba kanga ne liboso moni ke na prendre mbala mo la 4 émission voilà donc so lingo kanga nyo simi bale inge kanga na sima yosko ça de sorte que okangi masuba voilà o serrer masuba oyoka sali bume komi mo kilo voilà oyo kasale bumekomi ma kilo comme ça le roi moi passé kangango 30 secondes au tiki apo kangi susu ça ngo pendant 30 minutes ça ngo 30 minutes na journée yo moko mo na penza ke ata ba egg wana ozana besoin ngo te parce que ça déjà naturel mais ce que monique oza penza terrain vide benga mabulu mazengi yes oza penza terrain vide ba maki wana eza très important pourquoi parce que eza na vibration les yeux vibrer penza masos na yo omoni mutu so akomo konda azo koma poso parce que azo perdre ba muscle voilà ko avec na biso eza bongeza ba maso élastique so tangu tomataka na ba vibration na ba machine na ba vibration so lengisa nzoto ozo serrer élastique nzoto na yo so ba egg wana eza bongo ozu yango ya oyo ya vibration oza pe ozo contrôler so pour lingi vibration nga makasi mo bando mo sa doni oko supporter ngo donc ça dit que eza ko ningisa yo ezo komiso makasi o remarquer so ko sali yango 1 2 3 semaines so ko bandaki na L o kita na M so oza na M oyo kita tina S voilà yosko kitina S yo keleni na kangina wada musique na ba babela sa o meka na tina S na biloko bidia bantu o kitina S tikako c'est bon donc c'est bon eza pona yo bien na yo mo pe faut se pela parce que oza trop terre vide ta yo mo maman yo kelote oyo kelote mais yo mo pe so ko lingo yo ka makasi c'est qu'il faut ozala ya okanga yes il faut bon c'est mon katina yes yeah donc bon babi merci beaucoup la bête okomi mana suka na biso babi merci beaucoup na bandeko bolandi biso ozuita na yo akolanda bandeko nanga partager image yo ekosunga copine mon pa bate biso basa mabala mingi tozo souffrir tant to yoko lo babongo baketo zo ba feedback ba bengi bazo tuna tala boye c'est bozana idée te bona bomé tellement que moi muketo za na ngoyo monto partager na kata mabi ya Star TV yo bandeko nanga bo s'abonner massif na kata mabi ya Star TV bokozala de cité oyebi kaza pe na lisolo ya kopesa so bandeko nanga contacter toujours numéro ezana na liboso ya téléphone ezana WhatsApp obengi biso pe biso lisolo ezana témoignage ele omoko osunga comme so kwa ngola toza wana toko déplacer pa na misala na biso paka to sur na kaka biso na biso babi na lo les aka louange na adoration no stoza na se yo ce qui osa trafic na c'était bon na lo na noza la trafic ngo na lo la pe okokate no sa tout ça la on a se mais toujours kata bonzambe na si na le beloko na pesi la belle babi maman na presse na pesi mbote pesi ozali na pesi mbote na ngaba lobi na ndeko nanga be na kata totinama na pesi mbote na pesi mbote na babi na Yves Moussa babi mobali ya mamu weto na Catalan na pesi mbote sans oublier na pesi Willy Church babi Jif ya Muyanze na Catalan na pesi mbote mingi na pesi mbote na ngami la ba ndeko balingaka toujours la star na aksa na ngama be na façon na ngaka bomone la nga na sebino merci mingi de parti pa
Jansi Mvula na kata français na pesi bino mbote mingi opa lingi pe moi libanga esalaka mwa bia ya Yesu pe kutaninga babwaka ya haleluya Yesu aninga kamoni wa libanga esalaka mwa Yesu mwa bia bongo yo muta mokili boye so ta besoin libanga continuer toujours ma bia Star TV 5 au solo loza moi ozala pe na moi eloko quoi donc masolongo etambola bongo la bena ebite soki koko pesa nani olinga ko pesa mbote pa matoto kuna biso na suka merci beaucoup na un plus so porter na kata ma bia Star TV pa mate mon tenga na bina kangala na sima yo ibakanga na sima te bakanga liboso engo bakena prendre eloko moko epa na yo donc porter un plus na kata ma bia Star TV o le bini pa bandenga so bazotala biso moi suka pa mate to kuna biso. Ok, merci Nathan na bino au bozui yako tala émission tina suka donc na yebike bo apprendre peu ebele ba critique no ba remarque no est très important bo tchona ba commentaire et zala bien makasi na pesi bino mbote ebele bobo sanate babi via la belle yé pas quotidien masolango ya YouTube ba kota kaka donc babi a bébé bébé soka botami et senga miliki male bébé bazokola donc bébé bazokola bokende bo s'abonner bo like masolo ya kitoko masolo ya kitoko surtout pona ba jeune na pa na posa culture na biso ezonga makasi na ba jeune de masolo pende ya kitoko za boke ko s'abonner o nyoso tout a lingi ba service na ngana salaka la belle sala suki asala maquillage la belle lambaka aux a événement moi qui est anniversaire à nini aux a besoin service à la belle a zappé place wana et puis la belle à l'obité man na lingara bino ba mama mingi babito ozongisa ba papa la belle wala tika ya c'est pas service ba la belle te na vie à la belle bidon ba ngo bidon toujours la vie à la belle health bio donc bokoko nde makambo donc bon on sa lingi service nanga naza wana lingi bino mingi merci dayoka ki merci na ba appréciation na bino so sala ka na émission passe na mabi en tout cas ba famille mabi lingi bino makasi mingi na joie qui ba appel ebele ya l'accès parfait wana boya sala boy en tout cas vraiment na moni penza ke bolanda pa la star bolinga kai donc bo continuer bongo bo s'abonner yebisa muninga donc bo zala c'est bon koto parce que talaka asola kitoko ba kitoko yasina le be loko ko le loko yo moko yeyo donc dans la pese bino mbote mingi na sepeli makasi et puis mbote ba bisou à trop na bana ça la que lèvre na weza la toujours ça comité na koma te yena pesa ki ya suka pona ngana za la poser voilà na pesi mote mananga esengo nanga o aya penza pangu singa ma ya misu a opese sengo par la grâce de Dieu masola kitoko kala mingi te chérie ayo ya ngwana ya lingana bane I love you more alinga I love you ya pamba te baka I love you more baby yes bye bye